De bandes à London TV. Comme bana mawa. Okene ne di Rio okene wapi. Rio de auto ibsanga bika ibuba na zoli ngana bana maka. Ana bana ngo kubeta musique chrétienne. Ba petit lokwa ba bina filé ba sali ba mouvement ba olia balara. Rio zaka na BCBG. Yo zo mona normal. Biso de sali lo ba mbongo ba bina dama ba comme millionnaire. Biso parmi biso ya parmi bato yo ba che goutte d'eau pour papa chéra comme na mbongo ebele. On a beaucoup fait. Vous comprenez télé no ba kena l'équipe bango bazo baluka kaka. Shengi ngozu da temps ko ba chanson ba ndeko no tout batika na BCBG. Bon muso ba boyko. Kuna na tika chanteur pendate. De bandes à London TV. Ferregola a une voix mélancolique très mal utilisée. Je vois que l'interprétation ya Yema ya Carlito. Au moins la ça la bien té. Gin ça na innocent bi makambo té. Tika na innocent. Nga pena na legina salinze na comme ya ça. Comme jamais. O se pena nga na chanter. Parfois e kanga orchestre la voix médium. Ma première fois orchestre ya ki shine na fande. Yemba. De bandes à London TV avec des Bruno original. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube des Mbanza London TV original. Des Mbanza London TV original. Abonnez-vous. Voilà, que la lumière soit la lumière fille, grâce à la lumière n'est ça que Bino Bandeko sont dans partout dans le monde, vos occasions ou le bako qu'on a 5 sur 5 ta chaîne Bino au Bolingaka 2000 original TV. Chaîne mais ça on peut se donner information en temps réel. Et pourquoi pas actualité ndenge kaka vous en pour ça besoin d'actualité. Ah toujours au rendez-vous nakati ya 2000 original TV. Merci na Denis Merveille sur ma caméra musala kitoko na musala osala malamu. Merci vous pour la merci aussi na bato bazo continuer ko s'abonner chaque jour au balaika ka partager ka ba émission nyonso ekotara na 2000 original TV na remercier vous pour na bolingo wana entre biso ndenge bo mesala ra ko sala ngo bo continuer ba opinion ba quotité bo continuer pour na 2000 original TV bo rater et le côté voilà comme bobo mesano ndenge na zanga moté na plateau na za invité na ngai o na recevoir na mkwalo dans la chaîne Genge, l'artiste musicien va faire la carrière dans solo. Robert Masolo featuring la chaîne Genge Betty dans Ranson les rois de la forêt et pourquoi pas Tobé tapé à passant Baldimat il y a ancien président là JBM Piana Moto Pamba Bima récemment deuxième volume PDG Bimi et puis les à côté ça raté toujours comme Masolo musique ndé toko sola Masolo Mkwalo là. Denis Merveille, c'est le même langage que la chant. Partout dans le monde, on a Chengi, on a recevoir la Mkwalo. Bonjour et bienvenue Chengi. Ouais, bonjour famille, bonne. Ouais, bonne payo. Ouais, toujours font la porte. Voilà. Toujours font la porte. Bonne ma solo orchestre, bonne activité, bonne répétition. Ma solo de Kandé. Ouais, groupe ils ont marché bien. Tout le qui tournait en Angola. Ça les 3 mois en Luanda. Tout Zongaki. Touti Goma, tu Zongi, tu Taki Lufu, tu Beti, tu za awa, tu Obimisa. Les besoins de Bimisa au Pis Moko, tu Yembakina présent les rois de la forêt, Sigo Penao Bimsa Sumi Bialmi Balé, des sauf des moyens, Nazo Bimsa Moke, Mi Balmi Balé Tigno sur aussi là. Voilà. Parlons un peu des projets où Betakina, les rois de la forêt, Ranson, featuring Nabim Balé. Comment a été ça qui yon mtonaki verrier ou ranson de qui verrier pour beaucoup de temps et puis titre et chanson na boyembi ça nzembo signé par yo ou ça ranson. Ouais, merci. Kokende o wera ya ver ngai c'est trop impoli. OK. Wana za ya. Donc mais occasion monanaki présent qui na matanga moko. Nazo yemba sepeli na ndenge na yembi. Dinabika nga peso nozo mbata yo sepela nango kaka pona yemba bien voilà ndena kitaki atuninga nzembo ese bimi nga binante nazo bundala po beta bisa va tu m'appelles on va faire l'effort pour bima donc sepela qui déjà nango voilà c'était comme ça ndena bengi le kwa za ne moto bien ayambinga to salba rendez-vous to bandi pe ba disque ayi kutayi manzemo moko mayemba 4 chansons c'est ba grâce. Mais critique ou critique karayo non nzembo zanga mais ba vocal ya na kati ya yemo ka kinango nzembo susu ba vocal susu ileka ya kutaki on menetio ya nzembo ya Ige Polusi abiloko za mingi na kati za yemo ka kinango mais c'est ma chanson
dès que ça a lancé na kende avec album comme ça mais ça na titre on a moko na chango na protéger base et formulager donc toujours pour sa petite élan c'était comme ça. Donc chanson de moko écouter un album ya Wera protéger. Ouais. OK. Ouais, c'était comme ça. C'était passé comment il a dit azungi seulement retour à cacher na pour PC yango ou kaka pour na tant que papa c'est pas la ton temps. Ouais les ama comme d'habitude ce qu'on dingue les kaki. Ça vaut la peine dans le banc de la télévision. Voilà. Merci beaucoup Chaingengi. Voilà, tu veux continuer sur ma Nabiso. Comment tu as trouvé l'album de ton ancien président Baldimat? Comportement dans la terre, ça se comporte. Balle de match, il y a Papa Chéri. Papa Chéri. Ah. Est-ce que c'est qui perd le bon moment? Ils sont costauds. Ils sont costauds. Disent qu'ils sont costauds. Bon, Bina Damarata album, t'es? Ils sont costauds album à papa. Ils ont écouté là on a eu qu'à l'air tout. Mais le public est la mélodie Karakala. Papa Chéri Betika kan écriture ya kala musique bando yo kana kala. Mais c'est Bina Dama. Oyo ka te Rambo, oyo ka kumba, para kumba, ka musique yango ato baluka na moti. Ça rumba systématique est-ce que la musique est siko ba chaîne Fabetani. Fabetani. Musique a eu trophée les années, rumba congolaise. Mais c'est ça. Fabetani. Yango les obeta, ba j'entends ça ba zebuka, ils obin ça partout. C'est bon. Biso tout au sala ndenge moroté. Tout au sala nzele moroté. En plus Bina Dama ça biso abi ba tout ba ko sala ya yote. Si ba baza yo moi 5 aux ana ba lingi yango, c'est bon. C'est bon. Tout c'est belé ba mo yo zumo ndambo ba lingi ndambo. Pona ngai. Disque Simbi. OK. Et Simbi a bossé 8 ans donc disque kitoko. So ki ba nzembo za na 4 jours pe na temps pour album na ba disque so BCBG. Batu ba zwango mbangu te bazwango malembe ba nous découvrir moko ti etikali libela ti le loyo ba 48 heures ba santé touché ils ont dit album ba sai lobby je comprends nengo yo zo ba mboa ba identité d'amour ze ba nzemo beta ka me beta kaniti zo beta mi lobby za ba chef d'œuvre voilà mais le marché Papa Chéri Baldimat mais tokolo ba akutaki marché vide et ça qui n'a pas de coupe bando bêta s'il faut na mise sur nos oreilles musicales banzemba bande comme ça côté na marché est-ce que on s'analyse ndenge c'est ta question ndenge on na bande comme ça par rapport à Baldimat s'il faut classer na positionnement on a marché Baldimat c'est cause à Quentin par rapport à la formule c'est afali par rapport par rapport plutôt il y a mortel 06 plutôt, il y a innocent par rapport il y a Bizorbi à Ferrigo là. Nayoka bangote. Pourquoi? Nayoka Bina Dama. Na suis tenté. Na mon père na studio mais pas plante. Na vana yoka biloko msusu. Bina Dama na suis temps parce que c'est mon papa, c'est mon boss. Ba pesa nga petan. C'est un boss toi, tout tu es la boss là. Tu es la boss là. Il a fait de moi cha ngenge na olemba obenge boss te. OK. Ouais, mbonga tata ba lemango. Nga vana na limite pas na biso za ngasani suna ke kuna na balambelanga kama tembele na ngai bien Thompson bakalingi alors on a biso toi c'est mon boss c'est mon papa c'est mon leader c'est lui qui a fait de moi Ibuba Shangenge nazana tenter ya revendre na disque ponga vana pe na bar penate oh na vendre na ndaku pena na kangi ndaku bana balali na che album bane bande tsusuka fo eza Bina Dama à part yango na ozela Moroté à présent dans de la forêt. OK. Bon. Na lobite que en plus mutayemba mabe kuna zate. Na Congo musique tout est bien. Mutazo beta mabe azate mais album ali bosso eza danger, eza balle de match. L'album bat bazelaki. OK. Selon moi. Parlons des Papa Chéri mabe. Papa Chéri. Et bon ni na musozolo. Tu peux t'arrêter sur la Baldimat pour ton projet et bandaki bini pour zaki na kata il y a BCBG. Est-ce qu'il y avait aussi des chants au bini Bosignaki? Est-ce que na auto mon deuxième volume tu kobima? Est-ce que vous avez chance wana ba chambre tiaki et Papa Chéri mission na deuxième volume? Na olingate? Pourquoi? O menazate? Mais ça donc na oti. Té. Et ça le roi wana alongo le pont mais na buka le pont comme etikala. Banzemo na yemba etikali ezali. Mais tant naza chuté na kena bilo na ngane chuté.
peut-être ba voix nanga na tika na ba voix so tu m'ateuilles bien o ka ba voix monsieur Zali parce que peut-être oyoka parce que ibuba mwana palais tala mon biso manga biso sana ba BCBG moi longola ngo ezate ata okoti motema be po binadama soutenir te mais ça passe po toza biso tu wana nga leki bango nyonso leki banani batu nyonso ba ina BCBG na we koka na ngai eti nani selon yo wana bana na bokoli wana bana na formé ola lawa jino pipiu wana ba petit nango che bango na makambo te bayebi onyama mais bon bino so bolo samsala moko patron na bino bazaya kamoko je vais bien to bandi wapi na Zénith de Paris ozolanda côté VG bandité jino elerni Abraham elerni akame bandaki déjà yo ko accompagner kaka okay ba seri wana pena vient na de la forêt ni moto le boy bazaya ko zinda o bileka ndeni wana na obundanga moko na ba mise belé ba fere ba mabiala ba la cause bon yo kani d'où vient la lite c'est plutôt ce qui sort de ta bouche KO mais l'impila pas ça qui wana l'autre peu poids panda BCBG yemba ba yemba bango bien ça yemba na bango mais o ibuba so ba comme so chaoli ba blague parce que yemba na bango bien Koko tsara parce que na ba mise Congo mission na linga mingi na vie na kwa Tchakou. Mutu bien. Kolo ba makambo na te avec tout le respect na respecter Tchakou lenda. Mais histoire ba chanta ngote histoire za bongo. Kazi histoire wenge se ba shahid. Yo lingo tchanani. To beta na Zénith to kenda papoto to beti TH. To zaki biso nyonso ngala yimba 13 vocales. Ozo comprendre ka te, na expliquer nini. Beta TH ko 13 vocales. Ba tu tono tanga bazawana. Moko amawa. Bamsuku ngala pe ba vocal ndeti nani te tika kaka juya oloba mabende na expliquer na lobite voilà moni batu msoli ngotanga ba komlo ba to réserver on a parlé hein moni parler mabe anda kwa teza ndeni il faut koloba ngona ba réserve koloba ba kamutu su ndeni te koloba ngona ba réserve biso tangi to yebi ndako na bino atamwa muru ya li ma réserve mais soki no bungi atana ndako kwa baba atana ndako kwa baba radio pe lobaka to ko expliquer voilà tout betara masolo ya maison il y a BCBG plutôt et nato yamba ndekono Rio il y a cela 2 jours passés na meka un peu ko beta lisolo na bino ndeni boleka na BCBG et question na ngezaki na tuniye na bi par rapport à musala au bino bosala et lui ya bisinga lobi bino depuis la BCBG vous avez déjà ba feuille o eza pourri déjà likolo biswana bino ba shaingenge ba mignon Abraham bino batu bokenda quoi po bino il paraît que vous savez la bango kabal papa chera benga na bango mais et ressuscité yango sala bino en retour le botika na BCBG beaucoup qui charge à makambango te bino mo bomi kendeli donc vous avez déjà ba feuille pourri depuis na retentité depuis donc vous avez na BCBG vous avez déjà bâtiment pourri ça veut dire que vous si la makambo vous avez susté vous avez déjà bongo yango tellement simba qui yango bokenda te le bazali na batuna za loba na bango il peut pas oser de dire ça ibuba shaingenge impossible mais c'est qui comme on a mutali kuso oui atangi bato nyoso balongwa bon na 8 mois réserve moké ya ko expliquer parce que c'est un ami à moi aza maso to kembi na ye to si batamo ebele mais to na expliquer moké ane pire to solo la biso to kutana za to solo metang tango ya yeboye a kena ali po ya za musicien na mulongo ngaza présent tango zo saka na leader na otina ba musicien na ba expliquer mais ngambo na expliquer onan le toke Zénith tana no Zénith ria zala ke ayime banzemo combien Zénith azaki mingi na cœur ba na cœur mona ga tellement mingi bala combien Nzembo moko le Zénith ya bana tongo tiso chango zo tango ko tawo mona ria yima nenze nzembo moko kuti ya mawa ngam na longwa kina tikelier nganga te tika biloko omona zo bouger ba biloko muso yo penga net kanda ria za masaranga me ko kenda tendo ko kende ngona Janeiro bon muzo ba boyko o bungati
yo momo atenge dongo ezo simba te wana eza moto azo pikle na palais azolinga babetelaki ka maboko aolinga bapo bambaza wana ekomi fo akumisa mpo binada malera otala bia tala moto azosolola bie na mouvement avanda na mouvement bakomi bana mawa okokende neti rio okende wapi rio de auto ebisanga bike ibuba nazolinga na bana maka alina bana nango kobeta musique chrétienne mais non bon la musique chrétienne nde bakina kotikela yo bon bafrère wana nde baoyemba okanisa baje yazo kanisa kuna nde baoka mawa timola libulu ti kuna eza mpe nkunga bamaikala mbai tala bapaster nani mbie foka nivo azobwaka nkunga okolala te yo kanisa neni baje mpo yo na nzambe nini te awa de ozokoka te kuna okoka trop tala janero tiado expliquer moke tika koloba mama bongo mutu na ngai yo yebi mais eza ndule yokoke bongo nakeno mwa moke yo yebi yaya toloba bamakambo su te su ndeni po to expliquer yo pena bien o comprendre tobeta Zénith na expliquer liboso yango wana tobeti TH nga atie 13 vocali atie combien D osoma teke match ya te bapesi biso banzembo nga nabeti identité d'amour oyebi titre nzembo na ye moke katanga latisanga eyebani yebi identité d'amour gouvernement etsemba ministre etse ministre santé etse ministre sport ozoka nzembo ozo respirer toyo kobeta bapesi papa chéri motobi apesi biso suba nzembo kutu refrain nzembo le wana mna pesa ye enakudala ngangangangangala ikuzangolo zaka manonga sangolo refrain mna pesa ya muluba au yema kimbala ndeni tu vois mais l'air wana l'air ya che zangolo makumona nga pesa mo bor mo niti mo sepo yanga mo freleka mama Suzanne yala na comité na destination eza à niveau moko y a pas photo. Il n'y a pas match. Ce que le problème est que Binada Malel quand Binada Mazo Bunda Yemoko. Bon, il y a papa chéri, il faut chanter un album yokanité. Bon, on y a mis une balle de match. I love you. Il y a mal place ni. Et la chanson est I love you. On peut 2 ou 3 fois déjà. I love you. Et puis la deuxième fois. Bosakana kana kuitia love eleki agene tener nango bomaka kema nango dangereux ujana nambe mbea boponi nanie ba ujana balelisaka bambea okokisanga na nzembo bon buso baboyiko I love you nini titre chane I love you nani I love you like c'est en anglais na lingi yo je crois mon frère tu samana yote na biyemba yemba ozana bon chanteur omoni nzambe apesa ba don akabola biso makamususu mutu mususu azana chanteur de cœur Rio tondimaka ya fan sa cœur de génération la maison mère il a BCBG plutôt Rio cœur pene fan de génération biso to biso ce que to vendre na cœur na vocal na nzembo yo vendre cœur mais na cœur azaki somaka za mo particularité mo akangaki nga pe na kangaki bakera wengene zaki shai afande teno odi na muziki ba voix ekanga orchestre ya voix médium ba première voix orchestre zaki shai ngenge na afande oni zango ba fleur moko soche bolinga kwiti olanda to sala boy monga na yemi première ya ténor mo ya zonga na ténor pré na ke ténor ponga na yemba tierce nga koma ti tierce likolo. Comprends? Naïmba ba voix nyonso. Nakoyemba deuxième voix. Est-ce qu'on comprend? Nakoyemba première voix, deuxième voix, likolo, naza la capacité wana. Mais yo sala ngote? Gigi, yaka kolongola ngai mpinzoli na elongi, po Kinshasa oyo che na moto, ngana koka komema na ngai te mama. Magi, alinga na degré. Chérie ya kiti si bolingo na 45. Wana voni. Na imba bongo. Kapepe kale tache ko na yembe lo pepe kale. Dona ko yembe ba vone bele ya batu.
grâce naza nango yango moni mutu mususu olobano kaka yango nayebisaki na émission moko baoto tunanga ka les mêmes questions Janero tango ozoloba makambo mususu oya obonga na ndeni vinga na omene na yo eza ndenge moko. Moi je roule carrosse, je vis non yo za limité pas à limité ma vie pour venir te habiter voilà ils ont va attendre sur la chambre et salon tout ça faut y bango ils vont dans la chambre et salon ngala va le pango mobimba c'est différent le foot à attendre sur 150 de 200 à foot à 450 c'est différent na salaire à 13 ans en plus aux voix na yo na moi si na yo bino mi balé boko li pana koka bolali moi mes enfants étudient à Massamba moi nanga moi ça auto licence Charlène ça c'est irresponsable quand ça tenu to beta bo so beta musique ba kolela kalaté pour ba voir auto za nango yo so préparer à venir té olandaka ça kana papa chéri ba ne so na poto lelo ba millionnaire ba daïda ba na toi millionnaire bongo yo ozo rêver point ozoba pour nous soba boy au rêve vie ezoke nani vena ponga lo banaye bori aza mvena vina mriya masana vena ya bino nde bosala kabali na papa chéri po balongola bango ba vie akala bino botikala te wana lo tikila bango bon siko atikala zo sala nini bon basala atikala azo sala nini wana ba pot de fleurs ba fleurs ba tchango na lupango zo dessiner ils ont ça les logotés sont des pots de fleurs après ça mo couleur na besi kaka pot de fleurs azala o ba tumsu bina damazo kokoloba te po ba umeli ba zala kaka mais sala ka erreur kana likamoka papa chéri ko keno ezani ningi wana toi chéri mo boki benda o bina dama mutema malamu o bina na tchango concerne na tchango batu baganga bat bango mo ba pasha ngenge bango tuba kende bina dama boya nyama na bilala ba kata concert ngaku na o défendre bango moni ate amasa biso utol ba 20 soko umele comme makasi pour défendre kaka mais na cour des grands bazo salarien bazo aider Salvateur au salarien yango album ya papa chéri zo ngana oyemba ngo oh na oyemba album ezo ya yo moko kini ba papa chéri to papa chéri ah yo moko ba yo mouvement na ngai biso sali trop kuna mouvement biso te ba icône au moins mundu so afandi a chrétien ibuba pena bina damaso apemi na koza ah tala na beto le solomoko abi Fidèle a chef à discipline va comme ça chef de bunge lo mo be papa anga lo belange lo mo boy entana tomboki ponga na BCBG na bazaki ba benga président syndicat na ta vérité et créer des gars ba pesi rapport par presse avant de lobby ngana expliquer presse ngabi presse moko na grand boule bango bako saka na ba bisoté moko pena pitema bi c'est gain OK ibuba pas na raison on respecte ba ibuba o ba icône ba sali trop na mouvement eza aza krana yebi ba El Salvana baza ba yebi si El Salva moko a kota Pascal ngenga trop na travail trop séparation de sala bien té on comprend wana nga comprendre na ngango ave na nga to pema trop comprendre mais lelo lobby suna zaina no chavo no yemba oyemba za mouvement na nga bon imagine ça ibu magole ate so ayeba ibu ba kota répéter oyandu leta ko yatinga ah ngala yepe na concert à BCBG yoba tio na porte que chaya kota te kasulu ba problème nako no ba kanga bisote ça des autres était na ko panzo na internet donc tamsi ba bayo lukola ndako na bino biso de sali le ba mbongo ba bina dama comme millionnaire biso parmi bato yo ba che goutte d'eau pour papa chéri comme na mbongo ebele on a beaucoup fait ndenge nini papa biso so masasi na ba ndule beti ndule boye tongo ti sa so masasi pour jouer le côté oh biso sala trop yo ebité on a beaucoup fait biso kena ba poto na to kangami na Suisse na Paris ba boy to zonga na Canada ba boy to zonga papa chebi apembe mayele silimeter sibina dama ko mbongo ni ofuta biso zonga biso to zonga sasa mukula pema babi
Petozonga kin ata 1000 francs te. Bozo. Quand na aéroport on a Suisse, ba mille ba luka fo boire ngunda otikala na yo ça boy. Mais tout le monde. Ya mo mo bina dama a reconnaître ba mi c'est bien mi longola yo moko longola yo. To sala elo ko ne lekela ye. Rien. Tout le monde to ye peto ya pe boy. O taka uti poto. Moye na rien. Ba bagage muso tika na Paris, muso tika na Londres. Kandambo za ina ngwana tongo bando coopérer forme. Na tongo de bato ya beta boro po e kangaje. Mais yango nat e carré ya mulai ba fait ba suivre balar biso to bundi. Alors tant on a moni te na kizeka bina da matin ba rolela lela na mi bundela nanu. Tracer péché. Po lobi na omona efo asala kisinga tuna ko lakisa. Mais ko pesa boye azoko pesa ngai te. Mais mayele asa pesinga. Na keli banda mabe wapi? Yo bano balolele kaka ngai pembena jibe papa botika bina dama respirer ko ba petit loko ba bina filer ba sala ba mouvement ba olia balar Rio zaka na BCBG yo zo mona normal bo yo yebsanga zaku na BCBG azo sa nini bon aza ministère ayemi nini I love you tika biloko to lo ba makamta to sala émission beta na so mususu poto yo change ngozu da temps ko ba chanson ba ndeko no tout batika na BCBG kuna na tika chanteur pendate to sola ko do bari ba chanteur te nga una ole la petit na ngai na tika ye ku ngamna le na tese na ngamna na ponaye po ba sala ba kanai po kuna BCBG isu munza bi ba zo finaye yusa wengeti ngaindi te du ngasko yo naki mukulu ye moye ba ke ibuba koche ba pecho achuda yo kanzemba achuda ngana osala en promotion achuda bon chanson belle très bien Lolendo oyoka thématique na timbre à voix bon oyoka nani est-ce que chanson plus à la meilleure ils a écriture tous à voix fais à la belle tous à la dédicace to sima soliste tout va dans la semaine ne va pas ça ngoleng nyonso ça la fleur en nzembo texte faut ça bien alors yembi bien net zulema ayembi bien te mais ana voix bien zulema yembi bien te ayembi nini biyemba nzembo ze bandeleza te suke za te ermoko ekomi oya mutako simba papa chéri ngamo ko bete ermo ekomi ozo yemba nini neto tanga na ba classe so bani na bolingo so bien na bolingo na kati nango développement et puis conclusion c'est ça ngaza ba vena ko ba jamba ek mas kongolo na ko se via tindela nga texte mo boy neto zo kanzemo ya tindela nga na yo to imbiloa za texte ndimo ka mbwa eza texte mutabandi mama Suzanne yala na comité na destination pona nini pardon komisanga bisika na lingaka pona nyozo komate volonté zanginga te na futa tike pona landa ye nazobanga tango mosusu na kokuta yona ozuka texte ali solo obeta o relater ozo relater ça dit yo ngala ko zoka lettre komeli mwasi na yo bandi obandani bambo bando côté bonjour maman ka texte wana o tchela ngo mélodie c'est tout mais soke bo ndako ba tiba mir mukombo sazaki na saki tina tsa matili kolo olongwe koto mutako sima maso na ko boma ina mbeli olongwe koto bakuluna bakota ki kuna ozolo banini okomizuka ba yibinga banzembo mutu ba yiba banzembo bebo pourquoi les gens tala tu bele bo sa ba succès mais na ba fantire na ba erreur texte za malonga te maseli ga succès netina sa texte malonga te so sanzima busobe ko leka peka bongo vrai texte ko deva eko signaler au kaka oh il oka bien leka bongo te il est ndingo ndeni ba texte ali na texte moi ya petit na nga na yo kiango bwen na ko leka onte na parler ekima ngai mo mutu ba masa bako besoin que cela onte ya fabrication longolanga mosapi na nini longolanga miso ça veut quoi la mosapi longolaka na miso pepe je crois je vais mon pepe moso keke landa yango mbangu so keke landa yango mbangu ekozonga te na mopepe ekozonga te na mopepe ah yuka texte
yoka texte ça na massa mso za pena na belle voix te danger sur une nte mais asala ba texte moko il faut kanga kaka comme nani JDT molopwe yoka texte école yoka texte ah ta yo moko oka ba texte ba redia misi oki texte est-ce que vous comprenez l'oloba oka ba sans te toucher hein oka mwana 15 ans ya wera qui texte on peut de la musique par rapport il y a vie à musique na biso et nous on a qui ndekolo ya wenge à ça qui projet dynastie est-ce que il y a plusieurs appels dans projet wana nani wana c'est rigolo mais bien on te benga ote to oka projet wana te na ebité là où Angola makambe bele pe na ebité partout tardi wana te rôle ebité to les kambala moko maître Gims question est comme mais est question actualité est question actualité la biso misenyo sto le bango est question actualité pour yango mte sali débat lelo na ba musicien na biso ya Congo wa na ba miso ba libanda maître Gims moi la junana ouais vouloir la musique na France lelo et comme débat entre yé na ba wario bato a soutenir Rafali pour Macron à beta qui tourne awa wa qui na invitation à chef de l'état après yango fallait tambisa ke maki na bandal mais il sali lokola makele na opinion par rapport à dossier wana pour mettre Gims ba qui ya ko accompagner té suite ba raison personnelle mais fallait tambisa ke mettre Gims za ambassadeur culturel au boka na biso n'aura qui na titre wana na n'aura qui président de la République pour ne pas manquer du respect na président Fachi lelo ba projet na ye makanisini zo kene bien surtout nda asangisi batumsus toujours pour na robunda pomboke ke liboso na makamba salaki Macron vraiment donc je soutiens Fachi Béton toujours mais na biki ba idée muso za yete ba conseiller mabe ba opeza ba ye maître Gims sa ambassadeur na mboko ye bi musique ya mboko ambassadeur culturel ya biso awa donc biso ambassadeur na biso ye maître Gims pour azaka na France ça va n'importe quoi. Et ça va n'importe quoi. Gims ça un niveau aux ambassadeurs à mon côté. Pourquoi? Amoni pas sa musique à mon côté. Amoni yebindenge biso de souffrir la musique à mon. Gims c'est qui? Tata na inde jana na mtabundi moi muke papa we mtasaltie. Papa ke ba mikili bazongi. Maître Gims avant na poto lembala babundi comme na mikila bongi banini. Biso na ba fali ba faire to bundi na mboko yo poto réussir musique. Yo ko bunza fali te. Netandeni. Ah, tout solo longo bien quoi. Di ye yo pena ndongo za boye. Président Macron Albert Tambona yo. Au moins na mabe. Bakuta naka. France yo biso ki na France ngote. Yo mona Macron. Et pesa meli fali sepela. Pesa meli muningati. Yo kokuta ne wapi. En plus il y a un français fali pour pas congolais. Lui c'est un français. Non, c'est une nationalité. Mais yo tam su bako sabino. Tu vas expliquer yo. Na poto sokei au pesengi visa ba opesa yo une année. Ce que vous crédible ba pesi yo 5 ans. Ce que comme crédible ba pesi yo 10 ans. Ce que vous respecter ba pesi yo 30 ans. Yango na benga nationalité de Jovandi. Ko sa ba turo ke ozonge. Ya fanda na Maroc. Kasi pas vendre nationalité na poche. Nenga zana na passeport ya France azana na maboko tambola za na passeport na biso wana muyibi siko mabe makamboko zobo yango wana de nationalité moko biso oyemba tumi basanye ba nationalité bon eza pe na mabe te pendanga na lobango zaka mboka nde tambola bien te yango monte ke na poto de chana zote nzala mutamsu nzala ba difficulté na mboka avant na poto ba pianga mukanda mais na grand boulsi mboka eza bien donc ni ko envier Paris poto nani na vrai boul ne mboko su peneza nango bien biso ke na ba poto na to sali ba 3 mois to misa papa chéri to zonga mukula o complète ba mitsi ba kima ba o bazolinga to zonga ndeni y a rien malili mboka moko mal à l'aise poka mobo pour o ba poto na ba opportunité za kuna su ba chine Afrika kuna ba vanda te
eza na mal à l'aise moko za na onimate. Mais eza peka y monter même Kofi pas ambassadeur. Eza ka y monter za contre ni ba nommer bango ambassadeur culturel. Te contre pas nini. Kofi azo mériter ngo za mona mboka bundi trop na mboko na makambo na biso tout futo zwango. Biso te ba ambassadeur. Ba pesa pena chaîne. Ah, makambo biso to continue ambassade ya France na ba ambassade yango te. Biso to beta ba Zénith Paris wana ya azana osani. Amisien. Na comment Nzambe. Mais c'est ça, biso de beti ba Zénith, ba Paris, ba Bercy, ba Olympia, ba Medley, ba toutes les grandes salles mythiques. To koti mbongo na compte à RDC. Biso ne to représenter Congo Libanda. Bango baza ba français, ba représenter ba yaka représenter France. Ba représenter France de français ah chez bango za wapi. Na yolot. Ayolo, on s'assure. Place au bac on ça ba salle na ya cinéma ba studio. Akomi ko boulé. Mais ça la nzimbo emba mwana yolo na zaka wana. Oka shona te. Na yolo ba yebi. Oka ba nzimbo wa sapé comme jamais. Comme ça longwa ku yolo azali na 2 ans. Aba yebi yote. Tata na onde ba yebi. Tamso. Mais te kimse mba nzimbo lingala. Papa na poto bat baloba lingala zaka bat bavana na poto tenga za bana na poto baloba lingala. So ça na poto na matonge kutso yoka pena yelanga tomati wana oyi na matonge wenga na poto kasi lingala lingala pende zo mona bozo koma langue internationale parce que même na ba Côte d'Ivoire so yebi lingala na nzembo wo lelo kalamingi te ba mondialiser langue wana za meilleure langue et ça par rapport à ma maître Gims Sala azo disque de diamant ba disque d'or ko kolobate yango batali azo ngokuna na France boy talibiso. Mais il aurait l'ex grandeur na yazo mérité van boy na za disque ya na Gims mais surtout ni te ya shokuta na bandako batu tu banzima maison mère kutana to za bilo disque diamant ba pesa ye na nani wana za ba secte na bango ba makamu na bango bakina ko kota ba yoka na papa ba sangani ba pesi ya nini ba concert papa chéri betu na ba stade ba concert biso to betu ba nini ba pesa ba disque diamant. Yo boli ba wera na ba jibe makamba sana mboko. Et ça il faut take na plateforme moi quelconque. La plateforme bandi lelo. Michael Jackson azaka disque de diamant. Plateforme ezalaki. Et ça ba to take na YouTube, ba Instagram. Ba robot pe ba activaka bango. Oyebite. Yo yuko makamba ole kangai. Ba activa ba robot futi mbongo ba activer ba robot ba sali nombre de vie belé. Ok, le maître Gims Sokolo la vie, muta tala mama kasi bongo. Est-ce que Kolo la vie? Natala concert na yemoro boye. Moi je préfère que Dadju. Ah bon? Ouais, Dadju chante, c'est un chanteur azoyemba. Maître Gims vibra ma bé. Voilà ces vibra. Yemsa na yemba na rumba na voix na so se pe na. Yemba ça peut comme jamais. Ezande yemba na. Yemba ça peut comme jamais okangote. Yokanze ça peut comme jamais wana nzembo. Est-ce que Moutou n'a pas na l'église na salinzem na comme ça comme jamais on se prend na chanter. Ah ça c'est quoi ça? Quoi yembo ko tire comme ambition ba aventure na te batika Moutou a grâce na ye c'est bon. Bango pe bazo ba grâce ba yemba na bango danger te ba fo ba chanteur ba va porte bazo ba grâce bazo pe mbongo. Ba va pe na mikili ba comment ba vieux ba na bango ba mbongo na bango. C'est bon. Toko boya te ya ba grâce na yo lelo poko ba noloba parce que tu as des sous. Ne moko pe fali pour pas grâce na ye. Ah yo mona on li palango président Macron. Atambo asimbi oboye. Tu es comme là qui on se parle dans ata yo. Ah bon ça on polémique pour ani. Et personne ne ba mion abe ba mo finga koto ba finga maître Gims comme terre baby pour na dossier wana. Ba tika na ba Gims azana innocent bi makambo te. D'après eux, nous avons mérité à l'ambassadeur culturel. Il y a Rumba, il y a Mboka na biso. Bazé Belé, JB, Wera, Kofi, Fali, Ferre, Shaingenge, Héritier, Fabrigas, Binafilé, Innocent. Biso tout wana tozo défendre Mboko. Si on a tangi bango te bali misangai. Pour mission si bagina vanda on a poto baliaka vandela mbimbi. Bazakuna. Mais guerre musique ezana kinya. Bazate. Mais apparemment pour si ta bande kuno ta besi beju bo sa kera na bango solo. Tanga avant bango vraiment te. Net nan. Ba Abraham mino Abraham sa carrière na. Abraham pas bunda mais bon abunda Abraham ça va. Abunda. Nan sus.
ba Gino Gino avana na poto za makambo na ye yo tengi na makambo non Fuji ouais R9 pazo bunda ouais R9 très bien tanga bango te tango tanga ba liste no piste bingo tanga ba bande kwa BCBG ba utena ba orchestre mususu mais wa bino monde bo bima utanga tanga bango te est-ce qu'il faut na tanga ka bato ba ba tanga ka ngai yo utfo sepela na tangi mwa bato musu na kati ba tanga nga ngafuna ba no tanga ka bato bon musoba boyeko oh no tanga bango ndende na likamunini kala zo luka makambu na ngai kutsu na tangi boyo ku place of fo sepela Vous tanga bino na likamunini yo za sinde bavana bapale na balaro batanga asha ingenge mais ngala leki bango tout na nini o lo ba pétrole yemba awa fali azana yebi place avana pala yo kakambwa na car na ye abike o ya mystique niama ebi tombo classé ba yemba makasi bina na mboka na biso et puis mingi batanga ka fi rigole ba be pala ba voix so yemba makasi faire rigola a una voix mélancolique très mal utilisée. Ah bon? Oui. Oh. C'est très mal. C'est l'intelligence. Si on comprend, c'est très mal utilisé. Soit comme interprétation, il y a Yema et Carlito. Au moins, on a ça la bien. Ouais, azana belle voix. Si on a un peu de nzembo, on a écouté nzembo net nzembo yo. Au moins, on a tous les autres la bisika moko. Azo comprendre. Est-ce qu'azo comprendre? Mais le quoi de ça comme à makambu et okende kaka. Mais même champion fali bat balu bongo album abimisi ya sika baba e kokana oyo. Kasi ngona leki bangote. Yo na lobana leki bango zo comprendre te. Yo mo lobi isusu. Vous comprenez te lelo bagena leki bango bazo baluka kaka. Pour être grand il faut chaque album chanda écrit. Ce qu'on a leki bango pour nini? Parce que ngana yo ka folklore. OK. Ngana yemba na kimboka. On comprend? Na koyemba na chiluba. Baluba baza na folk na bango msusu. Comprendre na koyemba na kiyanzi ko na zuma yile na kiyanzi talaka nena yaka na kiyanzi na nini na libéré bienvenue kambaza masangate majoli alanga silva simba shilukida na kambaje na pemba fredi mabanga batao kalendira banga mao manga banga chilenge machini manye bawoto ngaboyoki bawololi bawomo et y a part. Parce que nous avons folk, trop de folklore, mélodie est belée. Oh, tanya na bela la man bana murumur tanga shingan kanga panga kabur bela le bela blen zal kal jankam daman kwasi samza ma samlo mi mare ma folk. On comprend. Na mutawemba pepe moninga. Merci beaucoup, l'idée. Chenge, tu as vu chuter, par rapport à entretien, mot de la fin, et puis, dans mon bande comme ça, c'est ma la raïmba. La raïmba. Natiki le micro. So la ni boito la la te. Ma camole va devant la de la forêt à Talanga Tchabi. Obi pecho. Oko pese mi kitara micro ti lobi petongo esi la te. Awo yemba yemba kaka. Naza bongo. Ya on appelle ça merci na maman botangai. Maman kinande mabele. Il faut remercier ba maman, hein préso maman. Maman vandio penda boto. Pasia zemiaza kase ya maman. Douleur à grossesse faire souffrir mamé. Tango na botamina komi mwana ya mototu ya leta. Mama koluka tondolo na manga mubesu na zemi soki na leli na pisse. Soki na leli biberon. Soki penzala mama console nga facilement. On comprend te. Nananga ko interpréter maloba imbwa. Kolelo ya zolela eza réponse pour nangai. Montre-moi le chemin où est-ce que tu m'amènes. Bébé atakutu wewa banga kambouteage. Surtout ceux qui akutani na mbula likolo. Azobanga apola bapola na client, apola tina caleçon. Ah. Ata docteur soki abeli. Akota rapport pita. Au côté là kende. Au mona we wana fiere. Soka moni likolo zo yinda. Ma ile sili. Kaso apola na tina caleçon ma yo kota. Ma ye pe sili aluka kitsa client. Donc na pesi mbote na bana mamba bama sanga to mabanga ya 10e ba pire petit na ngatu po bango ba encadranga ba ebele na lela bango mabe ba era ba pia ka to pe mana bango to se concentrer preso yebi
toujours to bagarre so batali pe bitumango nde to bandai kuna ezokende bolo bado biso to zoate bo muso baboyko. Voilà, c'était une très belle émission avec Shine Genge. Star, Bouboni, Balamambo, Bazagri, Abeti Maboko. Vraiment, quant à moi, Zersifo, je vous dis au revoir, à la prochaine. Merci, bye. Des bandes à London TV